Yes, I séparation de tosoni nana koganga yesoyo nana koyemba vale ya banka motema ezosemi likolo ya basi toloba yango epai ya nani topesi kaka matoto na mokeli na likolo motema ezosala pasi mpo na volonté parfaite na yo yo nde moto opesaka yo mpe moto oswi eloko mopekembo evanga epai na yo Réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Pour nous la mort est un gain. osalelaki nzambe na bakapasite na yo osalelaki nzambe na lolenge yo okokaki tika nzambe abongisela yo esika ya kopema tobosana yo te tokobosana yo te mari tobosana yo te kende malamu yaya tokobosana yo te bosana yo te aliziba ya Bethesda yo bikisa maladi ye papa nani akokani na yo oleki nguya ye. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Pour nous la mort est un gain. mari tobosana yo te kende malamu yaya tokobosana yo te bosana yo te yondo simba mitema ya bayike na maboko yonde osimba mokili na loboko na yo yaka yo konsole mitema pangosa pizoli yaya ezosala pasi otemeza koseigneur toloba yango epai ya nani kolo na milemo. Oui, bien-aimé, shalom partout, Borlanda Bisso. Vidéo Tocho Sala, c'était juste pour dire à Dieu merci. Parce que la Bible déclare, il est le maître, il y a temps, puis il y a des circonstances. Donc, na liwa o ekomeli biso, ba chantre, ba nanzambe, nous pouvons dire que merci à Dieu. Voilà la raison, il y a vidéo, que Dieu vous bénisse.